ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bambana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Sunga yo nanga na suite ya vie. Tozo pesa merci na bandeko ba soutenaka mama Irène Masiandoki. Nzamba lola akanisela bino pona soutien. Ndenge na pesa ka merci na sponsor officiel Betty, la patronne moi sale ki mibali na mbongo. Ya Dorte Achille Kapesa. Ndenge na lobaka respect na mama 22, moi so amebla 22 ndaku na Verchache. Tobosanite ya Willy Musheni. Fondation Willy Musheni ezo sala makambu ya kitoko. Yango tango nyoso tolobaka Nzambe amona ya Willy Musheni Code Mboka, Code des Mondiales, Fondation Willy Musheni et Oumela, parce que ezo sala misala ya kitoko. Merci na bien nanga Simon Kibukidi na katia Luanda, Tobo Sanité Yves Djoboke, garçon de luxe, na katia Paris, balobi via solaka plus que solo. Merci na maman Bibi chez Monzambi, et ou non en direct des 001 BBC de moi-même. Boni Basangwa Anastasie Vita, ya papa Trésor Chou na katia Bunde se balobi Tazi Vita, Imana, au Peselinga Bambote na bien nanga Maître Makonda, na katia Bundes na katia Stuttgart, balobi Zalarayo, vient nanga Maître Makonda. Merci na patience et la fidélité na bande konyon sobolandaka. Irène Masiandoki na bosanité Fifi Tomo, la japonaise et maman na Erastine na katia Bundes. Tantine voisine ya kati vedi ki umela. Merci na ye moko titi Gracia Bundesbank. Bundesbank. Banque. Titi Gracia Bundesbank balobi umela. Topesi merci na vie nanga Claude Maloba na kati ya Londres. Balobi Claude Maloba na kati ya Londres vedi ke umela. Merci na Béatrice Lokilo ya Monsieur Fils. Lokilo couple Tokos toujours na kati ya Londres. Ba mourez maman Irène Masiandoki ayaka boye. Na jebisa basi ba mama ba vrai chéri o balingaka minkolata ba super ya qualité. Bilamba lokumu ba grand super bo hésité bo benga impératrice MK na kata Autriche azoteka ba super waxi ya qualité ya mafuta ya propre ba grand super sokoza na posa ko benga e landa e mbala moko na WhatsApp na plus 43 67 64 53 21 69 okozwaye moko bongo bana Bundes bazotuna nga boni basango ya Pochan Andel mo bange na shipping na kata Colonne balobi via kanga masolo vie so ngotinda carton na Congo Kinshasa tope na Angola benga Pochan Andel mo bange na shipping via to tie diamant na kati
ebungaka te babengaka ye na plus 49 152 0251 77 31 soko mabe ko hésiter te benga biso tokobongisa. Merci pour la patience et fidélité. Maman Irani Masiendo ayaka boto pesaka merci na bandeko baso soutenir biso to sala ba publicité ya Fatou Sene la sénégalaise pona kosunga ba papa na ba mama mabumweleki minene mingi. Balobi geni moko eza kuna sokolati yango ezo traité au peso peso forme ta ezo koma kitoko. Fatou Sene la sénégalaise boutique Fils Fashion na kati Kinshasa numéro nango eza pa na biso publicité le kaka pa na biso azaka kana ba geni te azana ba soutien kitoko ya baso baza tolo minene azana ba bijoux ya kitoko azana biloko ya qualité ya propre balobi Fatou Sene la sénégalaise. Voilà ba mourene ba moureuse na vite fait ko beta lisolo ya ndeko na biso ya mwasi mama Irani beta lisolo na za na kati ya France na pesa ka bandeko France ba merci ebele na mboka ya be Zakari Tulomba mwasi kitoko peta mami la plus belle banda na banda masolo na ebisa bino bata France en tout cas vraiment boumela na beta na nga ba masolo mais masolo France te France eza poto moko esilara jamais ba maman France en tout cas boumela ba femme forte na kata France ba maman ya Château Rouge basi ya makasi bebi ko lukambongo na linga kabino makasi ba vrai chéri ba fille ya France bosola tellement kitoko botika mama Irene te lisonyo se tungisa kabino boyaka na ngona Irene Masiendo kiponga nde na beta kama solo biso to finga rato ebete li Pro Max ngande na yako beta kama solo na système a proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie tokenda kabongo ndeko sa mfo Irene beta so nanga na kata France na za promo ekomelinga makasi. Pesa conseil na bandeko toza na poto tant tozo pesa bandeko na biso totika na Congo Kinshasa to na Afrique d'information ya makambo kaka na poto tozala ka vraiment na vérité toyebisaka bango vraiment ndenge vie ya poto elekaka parce que batu mingi Kinshasa bakoma kobeta masolo bata poto selon ndenge biso tobetela kango tobeta yango na mwa lokuta tokokende Kinshasa totia bagam likolo tobeta masolo mambo sala mangana poto te on totaka bata poto na bata Kinshasa na mutu ko muto na bimate aya poto a ondima makambo yo mona poto ozoe bisai to tia bango na berere pourquoi na ina lisolo mama Irene naza mwasi na kata France nazali ko boko la bana na ngai nga moko nazaki na bana nga misatu mobala zalaki te so mobala zalaki te c'est que na divorcé déjà bambula ebele na boko la kabana mama Irene naza mwasi age zalaki nazalaki na poste ya mobali na kenda ko Kinshasa na kutana kana garçon moko azalaki bien nanga to bande ko sola très bien partagez les ngani solo nzambalo la kopambola yo tant on a betaka masolo na bara Jésus Christ revient bientôt moi na moto azozonga mokili eza na makambo ebele plus de 10 ans na za na réseaux sociaux na obeta masolo na nzela masolo na nga batu mingi bateyani batu mingi bakebi pe na ba problème kaka na masolo ya mama Irani Masiendo ki identité ya Bundis mama Irani nakende Kinshasa tema lingaki mwana mobali wana azaki vraiment na critère mibali on na lingela ka respect vérité azaki vraiment bien mama Irene na sala ke fort na longue na Congo na na poto mama Irene ton na sali mikanda mobali to bana kino mariage te ebika mama onenge kenda na za mwasi loboko moko na bana na bando luka ba fete ba mariage na luka mindondo na bengi mobali na bande kokokati kotika bano ke kotala mobali bolingo na Kinshasa pamba vi possibilité mbongo na zape na bana mama Irene zaki moi difficile na jishaki mie mobali ayana na koma sur place to ebande to kolukela vi bongo to balana mama Irene nzamba sala nga grâce na bengi saki mobali ayaki poto ko koma mobali azoko mama Irene naza mwasi nazo kizemi ya mwana oya mukie naza na ye lokola 4e mwana na boti na vie po na zaidi ana bana nga misato bande ko bolanda diso tant to boti na mobali mama Irene ko koma no mobali akomaki azaki na ba problème à santé mais na Congo na zai ko mona ngoti tanga komi na poto ebi mboko be examen sala marandenge belé ubwaki ngunda be examen kita mata ya ko sala ke mobile epimaki na maladie ebele mama Irene mobile azaki vraiment abela ka so ba bela ka zaki na ba maladie ebele auti na Congo ezalaki passe mais le temps nazo découvrir que ça maladie ebele na bandaki déjà zemi po sala ka ba 6 mois na poto ba maladie komi ko bima tie ko pesa ka za pour makila azana cancer à makila mama Irene makambe koma ki ebele abotama na ba pour makila depuis makambe koma ki vraiment ebele et sali ke mobile akome ko bela na bundai na zemi nanga na mobile auti ko koma na zemi 6 mois pour mobile malade ebimi wana za zemi zo kele ba 3 mois na bandi ko bunda na zemi nanga na ko belisa mobile mama Irene mobile azaki na ndeko ne moko azaka na Belgique ser na mwana noko na ye awutaka pe Belgique aka kotala biso na tango mobile nanga eta na échangeaka mama Irene total poto za mukuse mobile asali 2 ans na poto
na 2 ans nasali na poto na France amizweli mukanda te atikali mpe kosala na France te mama Irene tant bando sebe examen po abelaka tanga bwaki ngunda ekomi kaza mpo makila banda botama baye komona za na cancer ya makila mobala ndi kofongolanga ke abela mingi na bomwana aza mobali moko azalaki pembe azalaki neti alembalemba na kanisa ke eza ndenge na ye mama Irene kopesaki baza na problème ya makila na kati ya famille na bango baye komona mobali aza na cancer ya makila mais tobundi na maladi wana azalaki na kosala te mobali aya kokufanga mobali na bengisi mobali na Congo asali 2 ans bamoureux na bamoureuse mobali aye kokufa bokakile ntango mobali abandi maladi nazalaki na zema 3 mois donc ntango mobali aye poto osala 3 mois na zwisemi parce que akomelaki na ndako nanga ake kobwaka ngunda 3 mois kaka makambo ebanda biso donc mama Irene ondie koluka bamaladi ebima ebele mama Irene seke naye kobota bokakile mobali abandi kobeya na 6 mois asali 6 mois na poto nga na zema 3 mois leta zemi kokisa 9 mois nakende kobota na besa mobali atikaki nga na mwana bebe na maboko mwana ya mokie mobali ayaki kokufanga mais ntango mobali akufi bandeko ni baote pe Belgique baser na ye wana bayaki pe matanga bakunda mobali awa donc na bengisi mobali na Congo bamoureux na bamoureuse bolanda liso na bokebi yango bandeko na nga basi bozokende kobala mibali na Congo bozosala mabe te amour ezalaka na frontière te libala eza mitema ya bato elingana bose comprendre bokovanda mabala mingi basi babengisa pe mibali na Congo evanda baza pe bien koleka kutu mabalo bakutana pe na poto libala ezalaka likambo ya chance nzambe asala o grâce okutana muto bozo se comprendre bokovanda eza na basi to mibali misusu baza na basi babota bana baza mibali babota bana mais bavivaka po bavivre bamerde eleka tolobaka muta mesanaka na mabe te bato misusu bamesana na mabe bazali na se na ntango oyo yango nazwa beloko moko mikolo oyo natamboli na baeglise natamboli partout nakuti moyenge bene te bayenge bene baza te banani bakokota lola nazomona bango te mpo mokili tro matata ti siko nazoluka moyenge bene nazomona muta malamu te na se na ntango biso nyonso bata buzoba bata bafoti bolanda lisola bimama Irene mobala kufinga asalaki a 2 ans na France mama Irene problème ekiti mati bakundi mobali bandeko baote Belgique bayaki pa nanga matanga elekaki bien atikalaki na mwana ya bebe eza choc epai ba ex baseka batata ya bana nanga mpona botena batata mibali liboso mibale bana misato wana baza tata moko te epai ba ex baseka epai famille tonga epai ba camarade bachola na bengisi mobala maladif na Congo mobala asali kaka 2 ans mobala akufi mère ezalaki choc parce que mobali wana tobandaki ko se comprendre malgré toi azalaki na malade Irene azalaki mobali mwana ndeko tianga na kimia par rapport à mibali na vandaka na bango liboso mama Irene ezalaki pasi ponanga eloko na eko beta so na bandeko na biso apoto babetelaka bandeko ya Congo masolo ya solo babeta Cobergine te bato mingi ya Kinshasa soko beta masolo apoto babeta yango selon ndenge biso bata poto tomemela bango omona mutu wana aya poto te mabetela ko masolo apoto ndenge ya yokela yango ye akoloba eza foti na ete ya yoki mama Irene ntango bakundi mobali bandeko mbala ya Kinshasa bakomi kobenganga tindela biso biloko nyonso mobali atiki bandeko nanga masolo oyo na ote kobeta lisomo dernièrement awa ezalaka mambo tindo ba biloko o papa na komé komonana basi bakofela mibali na poto bazo souffrir bandeko Afrique bana tendance kosenga na biloko moweyi ya poto kende Kinshasa moweyi wana atiki bana yango boni lele koma bozana mobali na poto mobali asombi ndako na Afrique automatique ba femme mobali ba yinio mwasi ba komi ko tso ba kali na vi bazomona kaka ndende na banga sombi ndako nanga semi tuka fo ba yina yo ba komi so mwasi mabe pose kaka kufi bango bazwa biloko mais muto asombi ba ndako na ba voiture na yana Kinshasa abela kana ete pourquoi bozo souhaiter ka fo ku fatigue la bino biloko eza na sens te ya ko bota africain eza bien mais mentalité musuto vivara nango eza la kamawa faut changer mentalité mama Irene bandeko na bakomi kobenga mwana mwasi atinda biloko ya muweyi bamoureux na bamoureuse ndeko mwasi abenga za na France apesi solo pona koyebisa bandeko poto toyebisaka bandeko ya Kinshasa ba vérité muto aye poto mama Irene asali 2 ans na poto asali kaka 6 mois abandi kobela boyebi na Kinshasa kazalaki na problème ya makila azaki na problème ya makila boyebi abota mabongo aye awa na poto na bamalili malade bima ebele esali ki se retrouver ti na cancer ya makila o na souffrir nango na zemi na obelisa mobali na boti mobali abelaka akufi atiki nga na bebe bota mobali asali 2 ans pamba na poto
baosenga na tinda biloko na ye na biloko ni na otinda o biloko nyonso ezaka ye tinda mama Irene azalaki na ba basket azalaki na ba chemise azalaki na ba manette azalaki propre po azalaki mobali alingai kolata kitoko epuis nga mpe mosi nalingai mobali nanga azala mpe propre pendant yeki tobandaki kodepense koso bashemi biloko ya bien nazwi na bapeignoir ya mobali mama Irene natie na carton témoin belle-sœur nanga ya Belgique nakangi biloko natindeli bango na Kinshasa po eza biloko ya bana mibali sapatu na ye nga na kolata yango te alata soki 45 nga nalataka 38 naza mwasi eza deja sapatu ya mibali na kolata te babasket ne ifo ekende po nga mpe bana nga baza na bango mikie mama Irene atindi biloko eke Kongo ndeko na banga Belgique abengi bango yango nazoloba na basemeki babelle-sœur bozalaka na poto boyebi vi ya poto malamu ntango bozobetelaka bandeko na bino ya Kinshasa mabe ya basi ya bandeko na bino botiaka mosapi boye boyebake kozongelaka bino nyonso tosalaka efutamaka na se boza mpe basi boza na mabala boza mpe na bana bozobota boyebi comportement ya basi ya poto na mibali ya poto très bien parce que bino bozalaka na poto eza kitoko te belle-sœur moko ozalaka awa obetaka masola mwasa ya ano mwasa leki na Kinshasa ba mama na bino na ndenge ya mabe po oyinisa mwasa ndeko no ya mobali yebake yo poza pe na mobali nyonso tosalaka efutamaka awa yo soko oza semeki belle-sœur ozala na poto oza wana mpona kodefendre peut-être mwasi ndeko no azalaka na poto ntango ndeko no azosala babétise ntango bafamile bazokomplike te mama na poto ezalaka bongo te omoi nde bazalaka bongo peut-être basangisaka mbongo mpo nga mpe mwana mwasi awa molibala navandaka tala verité poto totambolaka boye mais kokama omona belle-sœur mwa azalaka na poto azobeta masola mwasi ayane to mwasi aki na Kinshasa bamama na bango na ndenge ya mabe mais ye mpe aza na poto azokotima makambo edistaka te na poto yango yazoyebisa bango mama Irene belle-sœur nanga Belgique abengi bandeko na bango alobi ke ndenge ezali bandele ya kofuta ye po abwakaki ngunda bolanda lisolo seke mbongo na ye ezobima kaka oya ngunda po makambo na ngunda emibebeli te mama Irene toza na mboka ya poto mutu akufi esika abwakaki ngunda leta mutu asali makambo po bakunda ye po aza ngundere mama Irene ndenge boyebeli mundele eske mbongo na ye ya social ndeto ebanda kobima kaka mama Irene poani kopesa batu ba polémique esika polémique ezate mama Irene famille mwana mobali wana balatinga ndenge eza bongo okoma kovivre na mbongo ndeko na biso leta futaka ye banda kufa mbongo na leta o leta ndeko fute ebimaka ti lelo azoko mwe ba 450 € tosali calcul mama Irene ezali mawa mwana na ye pa boti bafutaka mwana ana mbongo nani azobetela bango masolo mama Irene belle-sœur nanga Belgique atali ata basacrifice onga na sali te mpo na kobengisa ndeko kolongi Congo Italie kokoti France mama Irene atali ata bolamu te atali nde na sufri na mwana mobali oyo te atikali kosala ata mokolo moko te leta kofute mbongo ya nini akofutanga mbongo ya nini bafutaka mwasi mbongo ya mobali na poto soki akufi soki mobali wana awumi na mosala asala mingi bambula ebele boza marie bobalana to bobota bana nde bana bakoki kobeneficie ata na mbongo bafutaka wana soki mobali akufi bamamo bazwa yango nde babiene bapambolamaka nango mpo batiki bango na bana mama Irene makambo na biso to ya ngunda mama Irene tolande nyango comme il faut te po ekutie na santé ya malamu te botela kaka zema 3 mois mobali malade ebima azobeta 6 mois na poto malade ebanda kobimia ya makasi o cancer ya makila ngai na zemi na komaki traumatisé tala kaka cancer ya makila na belisa mutu cancer te mere e compliqué biso vina mwana mbalo so bapa ma famille na bango pe nazoyeba te mama famille elatinga bakolekelanga na ba réseaux sociaux bakosambwisa nga na bengisi ndeko na bango na poto po ndeko na bango akufa ndeko na bango so na Kinshasa ndenge kokufa te mere baza conscient na famille na bango batu baza na maladi wana ya makila baza ebele eza kaka mobali wana te nga nde mutu na yebaki te mama Irene nga na yebaki te ke mobali azaka na problème ya santé atikala pe koyebisa nga te na remarka na nga ngo pe te vina ndokende Kinshasa na tikaka bana nasala ba 2 semaines na zongi na remarka ngo te mama Irene yana yazobeta masolo mwana soki ya noko na ye na Belgique ya tata ekine aza na mwana moko na ndako na pa makila donc eza problème ya famille na bango mama Irene azobenga bata Afrique azobeta o masolo esala makate po ba shiyenga po ba nyoko Irene aza na bana misatu
na bokolaka naza na batata te nasengi nzambe navanda kime nazwa mobali tala ya minene ekomelinga natikali na 4e mwana mama Irene eske nakozwa mobali mosusu po botanga su 5e mwana eske nazoblige fo nabota lisu na vie eske nde bakopesanga mobali akosiporte nga na bano naza nanu traumatise pesa bandeko ya poto conseil babelle sere nde naye kolobela bozalaka mitema malamu mpo nzambe apambola bino po tombola telefone obetela bato afrique otia bango eloko aboye na mutu ke mwana mwasi bazofute mbongo nde mobali akufi yo moni mundele aza zoba bakofute mbongo par rapport à quoi na 2 ans seli na poto atikali kosala te akotisi eloko te na kesi ya leta kutu moto ebimisi mbongo mpo na ye bande kofute mbongo asosie mpo ngunda na ebebaki nano te mamuna ngunda ezalaki nano bien bande kofute mbongo na ngunda leta moto ekundie mpo aza ngundere na mboka oyo siko leta moto azosala mikanda ebike moto akufi tokundie na mbongo ya leta eske leta aza zoba afuta eka mbongo social osino ta mwana ope toboti tomideklare nanu te parce que kuti biso na bamama Irene baproblème moto akutami nango na dernier temps nayebi te nakende koluka nini namona bafamille ya kokota ya kobalela mesika nakende kotia makolo mama Irene nazolela mwana ntango ekolo na bango eza te mpo mama Irene ntango abekola bato te totia na se toboma moto toye juste mpo na koswana babelle sere biso ba Irene toza na bandeko ya mibali babala basi na bango lokola bienvenue Matiandoki na Londres azana mwasi na Claudia Ale Matiandoki na Canada azana mwasi na Hélène mama na Naomi Simon Matiandoki na Canada azana mwasi na Marie ya Kiesi Papi Matiandoki na Allemagne azana mwasi na Tantini Tati azakuna Kati aza en Allemagne tozana bandeko petit frère nanga bien fait Matiandoki azana mwasi na mama Gucci bandeko nanga tango basi bandeko nanga bazala mibali na bango na ndaku eske nga naza obligé ya kobenga ba Palmira na biso ba Marie Paul na biso na Congo pona yebisaka bango ke moni ndenge za wane ya bevena mwasi na ye basala rabo eza nécessaire te ponga pe naza na libala réalité poto na yebi yango basemeki tosala malamu po biso pe tozana mabala tobala pe na ba famille ya batu comment bino bokufi ndeko na bino mobali yozaka na poto yebi réalité poto ndenge zalaka ozobenga ba mama na bino poko benga mama ya mobali soki tata mwasi oza soki mwana noko na bango ozobenga bakendenge eza bongo fo botie mbamba atindelaka bino mbongo mpo makambo na ngunde ebebaki te mbongo nde na leta ebimaka nango na France mwana mpe babota bafutaka mpe mwana na mbongo yaya mwana so bafutake mbongo na ye papa na tele kodeklare te mwana kolata pampers akomela mwa miliki akoluka mwa elamba lata ozopense nango te oza mwasi ya poto bandeko mingi baza na poto babetelaka bato ya Kinshasa masolo ya kitoko te yango mwana mosusu ya poto tazo explike au France moi so komi na mele omoni so okeboye oke kote na sarcelle obimi kote restaurant boy muto na nano ya poto te mais azo explique banzele eza na France po na nini biso moko bato apoto biloba loba masola lokuta kobetela bato Afrique ngana mona ngo même na réseaux sociaux mwana poto soka ke Kinshasa osala interview batuni ba question ya mwana poto ando répondre ba question makambo esala maraté na poto yango ako faire voir bato Afrique ke yango bango basalaka vanité de vanité to lobaka solo vérité esiko la kabatu ya vérité ezalaka matata pona kobimisa ngo mais soko bimisa okokoma pepele yango tango bible faut tu eza bon bible mteba bon français to bible faut tu eza vous eza moitié pardon non eza bible bozui toke bongo ba mourir bola pa mama Irene nga zala bongo na kena telemi na tele muté pété nga na kenda bongo ba semeka poto bo malamu te bozo sunga te boza na mabala na bino yango ana bolakela mama be mutu nyonso osala mabe mpo na ndeko na mwasi to ya mobali malobo ozoloba mpo na ndeko wana misala ozolinga osala mpa ndeko wana ndeko ezongela omo retour au nom de Jésus Christ de Nazareth tokomi kokende bongo parce que mabe na mokili leke ebele koma ozomona pauvre mwasi na bana misato abundi abengisa ndeko na ye babakile susu mwana mwa komi lokola na bana 4 ndeko na ye mbala moko na santé yaya eza na bato mosusu na Kinshasa baza na bamaladi mosusu so akomi kaka na poto bamaladi ekomomonana nayebisaka bandeko bokende kozwa mibali ya Congo to basi ya Congo botalaka bango mingi bandeko mingi na Kinshasa miso na bango eza jaune fièvre jaune na mboka wana ezaka makasi bamaladi eza makasi na bapays Afrique wana vie poussière bamicrobe eza ebele
bomonaka microbe ta mosusu ekozwanga sida ota mosusu maladi moko boye sexuelle ekozwanga te bamicrobe eza ya bandenge ebele eza na bato mosusu azalaka na kongo atambolaka bimaka azalaka na maladi te une fois soki apota bwaki ngunda na ete soso mona eloka bongo bakomi kokenda bamaladi moko ebele mais vi climat na biso mwana microbe wana asabitue nange ebundanaka na ye yango moni raison ezalaka moto abelaki te alali kaka boye akufi peut-être azalaka na microbe mosi ekoma nini na nzoto nayebi te vi ke baexame esalamaka mingi te oka moto alali boye akufi na sapongi lokola mpe tolataki ndoki mingi na communauté mona kaka kosikibota balie na famille so ezalaka mpe kolia te yango wana yebisaka bamama tozala makasi na okesese baexamen surtout biso na poto lokola ezalaka gratuit nzoto eza na buzoba mwasi to mobali kendaka contrôle pas médecin osalaka ofutaka assurance maladie lukaka mikolo ata après 6 mois kende kosalisaka bacontrôle na nzoto c'est très nécessaire nzoto eza na baproblème ebele nzoto eza na maladie ebele nzoto ekowanga na ona seconde ozosala bamake toyoka mingi meme na poto ya mutalali ka bwalamuki akufi te o tension oyo eloko moko ebloke ebona ngo kolamuka na ntongo ndenge elalaki etikali kaka ya kolala tozoyoka mingi mpe tozomona mingi ezopesa pasi conseil na bandeko ya poto ser na biso na France eloko abengeli mpona kopesa bandeko ya poto conseil na bilobaloba na bato Afrique tant tosoma ndeko na biso Afrique tobetela bango bahistoire ezali vrai masolo ezaka esalamaka na poto faut ko expliquer bato bien yo zoyebisa bango ke ndenge akufa bongo makambo na mbunda esilaka te leta futaka mbongo na ye bandeko nanga bozolandanga moto abwakaki ngunda na France akufi na France leta moto ekundie lokola ngundere po aza moto ngunda yaya leta azwaka identité na biso afuta ngo ka mbongo par rapport à nini ensuite ntango tu mwana ya boti leta tikali koyeba te kaza mwana ye batikali na ko déclarer mwana te parce que bolandi histoire na kobanda zemi mobala osa 6 mois na poto na maladie bimi kaza na problème anémique makila tumisake banda Kinshasa akomi poto ba examen kisie matie komi kaza na cancer ya makila banda ba traitement mobile akufi asali total 2 ans ya pamba na poto tozala bato bino mbobenga ba Afrique bo influence akabango na masula lokuta bataka bata poto ke ya kufi atikeli mwasi ne mbongo atikeli mwasi ne ndaku na poto kutu basomba ndaku yako somba ndaku na poto boyoka ngo na sangwe yako somba ndaku na poto ezaka facilité oza na miongo ya vie o ezangisaka kinya yo zinda kuna leto defeli bano kofuta nyonga panda 45 ans 30 ans yo kota nyonga mundele ya 45 kofuta kaka nzamba salo grâce ozinda kwango na komi na millier nini ozinda kwango eza appartement tozu le pont mombeza yo mo pona venir abana na poto yaya eza facilité comme bala zinda kuna crédit na poto akufi bafuta na mwasi bakenda musala yo seme ke ozobenga batakishasa po ebisa batakishasa ke mobali nga kuba ba ya kutu bazwaka kuna crédit botu na mwasi na bande wakini bazwa poda sa botu na mwasi ke crédit na bino ske komi na niveau nini ondike bwanda ya kofuta mbongo ya crédit wana tam sous crédit botka na 12 ans 13 ans possible mais bazo tout na yo yebisa biso ndako boza na crédit na poto komi na niveau nini c'est que fone c'est no niveau to komi c'est que fbo da to futa ka nyongo na ensemble tinda ko neko sila boza mitema mabe yango na bandeko na ngana zo yebisa bino eloko moko na lobaka eloko oyo na bandeko bosomba bisika na Kinshasa bomi tumisaka te ba famille mingi to botami na bango balingaka biso tant toza na bomoi soki lelo ozate na bano pe bolingo elongo automatique ozokende musala ozo souffrir ozo nyokama pozwa mbongo osombe sika na poto to na Congo po na bana kende pa notaire kende pa avocat de toutes les façons mapango yo somba na Congo kotiaka na kombo na ote tiaka na komba bana ya so komi na Congo foko taka ba bureau foko yeba ko se renseigner bien ko landa makambata Congo baloba te balo yenge wana ndeko na mbongo eza pasi mingi na poto ba bosa ba somba banda ku ba defa ba crédit lelo bazana bomo ete bana ba bénéficier na biloko ate koma biloko ya bana ya bandeko na bango na bandeko na bango omona propre bana na onde bazo souffrir nzambe na ko sengo activer option ezala ki muto soka kufa bimaka
nzambe na kosengo activer nga option wana ke soki nga naza te baonyokola bana nga na bimaka na roba pembe na madusu ape biloko pembe na zolo natinga wa muto ya komerde bana na nga nde so na ote kobeta nzambe activer nga option wana bandeko na nga toyeba kobanga nzambe yango nalobaka tozala mite ya malamu na bafamille to na bana bandeko na biso yo moto ozolanda nga nazopesa conseil ntango oza na bana baza plus de 18 ans plus de 20 ans bodefa ndako na poto bosomba na Kinshasa banda kolakisa bana ndenge nini makambo fonctionnaka ndenge nini okoapprendre banke biloko oto osala eza po na bino komemaka te baza bana poto ndeko nanga osala fausse affaire na bapasi nyonso mona awa na poto lobi batumanda kodondwa nango propre bana na basouffrir ekozala pasi yango ndeko mwasi ekopesa conseil na basemeki boza na poto bozala mitema malamu bino pe boza na mabala botika kobenga bantu ba mama na batata na bino baleki na bino botika na Congo pona kobeta ka mabe ya basi bandeko na bino yo poza na libala nyonso tosalaka efuta maka awa yango lo sambo na biso epa nzambe mutu nyonso azobundisa libala na yo azobundisa bana na yo azobundisa vie na yo to pe santé na yo ndeko nanga ekozongela ye kaka oyo azosala yango pe komela ye na kombo na Yesu yo tambola bien mitala eske nazape ane sika nanga eske nazobanga nzambe topesi nzamba lola merci tokutani mbala sima nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance ndenge bozelaka masola Irene Masiandoki esalaka vraiment bien makasi na mama Lili Mwimba ya papa Oscar na kati ya France bamoure na bamoureze tokomi na biso vraiment na suka lana rappeler bandeko nyonso ya Irlande PDG qui boza mtunga prêtre na kati ya Irlande azokanga deja ba container bana Irlande ba moya ngoyo olingo tinda biloko na ngolo tinda congélateur to olingo tinda ndaku ko hésiter te benga PDG qui boza mtunga prêtre na kati ya Irlande na plus 35 38 73 58 16 10 na suka okozoe moko PDG qui boza mtunga prêtre asolo la kitoko azokanga deja ba container bandeko deja bopesa ki biloko na bino bo ebanga te balobi boyebi bino moko giboza mndenga zala makasi na musana kala te na ngola bozozwa pe boko sepila bopesa pesa po kala te wa pe na Irlande ezolongwa ezokende tokutani mbala sima nzamba ola bomba bino soki mwana mutazongi te to yesus ko beta masola solo a aubergine ele kakatela na lobi bizu bye bye. Epesa zuwa te poto leki bino na musala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité ondeko nanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bandeko a Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu mwa bimpiatu makaya bupondu bana Londres oza fatigué olinko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso tabaya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso epesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe